Vous nous suivez à travers le monde, la même Afrique chez vous, chers internautes, Topé Sibino Mbote, beaucoup d'andabiso à travers vos téléphones portables, vos ordinateurs, Topé Sibino vraiment Mbote. La même Afrique aujourd'hui face, il y a réalité, il y a gospel, ah on canabiso. Vous allez vraiment laisser mon courrier bino, mon comme jeune talent, azali pe, mon comme le coup la membre, il y a AMC, c'est au combien t'en penza ma solo par rapport à Toyebi Bazara la penza na président na bango. Impact à AMCC na kati ya gospel ya musique ya Congo basa kanini to betene masolo en plus pe azana ba préparatif ebele ya ba concert na ye pe du susu ya album na ye sorti officiel to beta penza masolo eza bongo le président ya district ya Lukunga Hardy Yanga as artiste chanteur gospel Papa Hardy Boni. Oui, madame, maman Africa Léa Epeka. Okay, merci beaucoup. Papa Hardy, bonne santé, santé à groupe Nayo. Oui, santé ça va. Nzamba soba telabiso, groupe Peso Tambola Malamu, Makamunya Seza Malamu. Donc le témoin de Sauveur ou de Jésus, il y a combo groupe Nayo. Groupe Ezana combo il y a les témoins de Jésus Sauveur. De quoi Hardy déjà Motuna Yambo, Ozali jeune talent, mon corps le coup la membre ya AMCC, bit na bango na et pas na bino ba jeune talent. Est-ce que bazoko apporter en plus du fait que ozana ba grand beaucoup tana ba frère Patrice Ngoyi Musoko, ba musicien ebele bazoko apporter en plus na kati na bino ba jeune talent. Bon, nako lobana no boy. AMCC Oyo Mama Afrique ozotu nanga lelo nasir eza association moko ya monene oyo ebani na mboka na biso mobimba reconnu même na kati ya gouvernement na biso ya Congo eza association des musiciens chrétiens au Congo ezosangisa bayembi nyonso tu. Alors AMCC ekabwani pe na ba département toza na ba département ya ba jeune talent pe ezali. Oui, si maman qui na président Mike Flore. Oui. Tilelo ezaka kaye yende aza président ya département wana ya jeune talent. Alandisami na Mama Sarah Mwamba et puis na secrétaire général na yango eza le frère Trésor Ifuna. Alors na kati ya AMCC lokola ba musicien baza partout. Tozana ba commune 24 communes na kati ya ville ya Kinshasa eza monene. Alors frère Patrice frère Mike Flore yemoko kokokata mususu ko zwa contrôle ya ko landelaka ba musicien vraiment te ya onde ba kabola ki yango lisusu na ba district ba kabola on a district ya Lukunga na district ya Funa district ya Changu pe na district ya Mwamba biso awa tozana kati ya district ya Lukunga na kati ya district ya Lukunga tozana président lokola frère Titi Samuel alandisami na vice président na le frère Gelor et puis na secrétaire na bango frère Hardy oyo azalelo liboso na yo o azoloba na ba district to kabwani pe lisusu na ba commune na chaque commune il y a un président il y a aussi un comité. Alors biso na kati ya commune na biso ya ba Rumbu place frère Hardy azako est vrai yenda za président il y a ba jeune talent il y a commune ya Barumbu. Alors pour na koloba impact ya AMCC na département ba jeune talent bon to koloba AMCC les associations munene to somona le président Patrice ye oyaza likolo na biso nyonso tu aza le président national yenda za ko asimbi Congo mobimba oyo pona makambo etali ba musicien to boyite ka simbi Congo mobimba mais eloko nini AMCC ko sala penza na bino ba jeune talent. Est-ce que AMCC ko produire bino ba jeune talent? Est-ce que AMCC et tikela rabino mo ba fait vers moi boye bozwa moi pe valeur parce que tout le monde a pena ba jeune talent mingi bozan ba difficulté belé bozan ba producteur té. Oui, c'est bien. C'est vraiment une très bonne question. AMCC koloba ko sunga ba jeune bon namoni on a noté. Namoni on a noté, namoni côté mon côté AMCC zo sunga ba jeune. Namoni place mon côté AMCC le président a sali soit a organisé et loko moko boya munene pour na ba jeune talent surtout ba participer na on a moni ngote.
ou soit album moko boye pour na ba musicien non na monya ngopete ou soit un grand concert moko boye non na monya ngote. Donc jusque là tozo tambola kaka na kombo wana ya AMCC tozo sala musala mais na haute hiérarchie na biso tozo mona nanu makambu ndenge vraiment biso to lingi ko sala to zana ngo vraiment besoin pe mandango ba otu ko zo ningi pe silence il faut bosala ka ezaka après combien de temps de ba simba ka penza ba chapeauta ka penza moto wana ya AMCC. Bon ezalaka après 3 ans mbula misato après nde ba sala ka renouvellement. Je crois qu'à la TIEP, le frère Patrice, mandat na EPS aussi là. Donc, ce qui mandat na ici, c'est que Batunyo surtout bazape na Senae, ba mandat na bango pe ici. Et aussi ngato les kalisus na ba élection to pe ma pona milisus ya sika. Nous avons comme l'impression que AMC c'était les marquants na era matanga. Qui a de fin de Sœur Marie Missamou, le Lengue AMC c'était les maquis, organisé, tout. Mais tout le monde dit 2 ans, il y a Sœur Marie Missamou, un musicien encore baya quitté, notamment le frère président Patrice Pazala quitté. Bino Nangam on a bino jeune talent. Est-ce que vous ça Nangam on a bino barumbu parce que tout le monde dit ba musicien na ba télémaki quand même pour qu'on aurait au moins mémoire il y a Sœur Marie Missamou. Est-ce que bino jeune talent il y a barumbu, vous savez qui moi quelque chose moi en mémoire il y a artiste monene mboka na biso. Bon pona makambo etali ndeko na biso atika biso la Sœur Marie Missamou AMCC to se mobilisaka makasi na liwa ya sœur wana. Après tozalaki susu na ba réunion o esengaki pona même ko sala ba tombe na et tout on était là. Bon contribution à biso to sala ki yango wana to ebite so to holo balisi sonini par rapport ya wana mais o biso to sala ki ezala ki kaka o wana mais koloba ke AMCC amona na kaka mingi na ba matanga bon ekoza nango pe raison moko valable ekoza raison moko valable parce que kotala AMCC c'est comme si eloko o eza ya munene bo eza impact ya batu basanga nezaka ba matanga. Oh non non to ko sungana ka te soki mutu akufi to luka to sungana tango to zana no boy na bomoy to so sungana ba talent o ezana se to luka pe ko promouvoir de façon que yango pe ebima ekende liboso. Merci beaucoup. Découvrons notre artiste Hardy et Yanga à travers cette chanson Mokonzi Nanga et bon tokutana pour nous continuer ma solo. Zambe oyo andimi biso lelo tosangana. Zambe ya pesi makasi ya pesi bomoyo. Tozoyemba, tozosanjola kobola yo. Zambe ya sangisi batelele boye. Lokubo ezokemba na lokolo.
Merci Hervé Le Lamabi. Yo aussi caméra toujours rassuré parce que image kitoko frère Hardy et papa nangai okoko ko biso mokonzi nangai idée wana on sa la chanson wana yela ki ondenge nini nani penza za pe modèle na yo na kata musique. Mama Afrika Lea kosala nzembo ya mokonzi. Vraiment nazaki na situation moko bezaki ya moi pasi mingi makasi. Alors nafandaki nazo tanga Bible. Sima ko tanga Bible natali comment Jésus abotamaki akoliti akufi pour que ngana zala ndenge nazali. Nde na finalité na yiko bakeno kaka ye mokonzi nanga. Voilà pourquoi naemba nzembo ya mokonzi.
Et ça façon na yo ko telle sa reconnaissance na yo liboso à mokonzi na yo, c'est ça la chanson en question. Ah oui, c'est ça. Modèle na yo na musique. Modèle na nga na musique c'est allé Mama Africa. Baza ebele oza na modèle moko te ba frère Mike Kalambai ba Thomas Lokofe ba tebele bele oza na modèle te. Non, jusque là modèle na nga ezaka ngamoko. Jusque là modèle na nga ezaka ngamoko. Quand même na mutu moko ta pe bité ngana ye ba lokola frère Patrice parce que ça peut moko ya ba campia MCC oza ka musu frère Patrice c'est vrai que musu ngongo ndeko zala moins différent mais quand même. Bon, tant on a bandaki makambo wemba. Na banda mingi ko luka kozala modèle ya frère Benjamin Moulamba. Donc na banda ko sepela na baligné na ndinga banda ko yeba. Maestro to pesi opembote so olanda biso. Et après muke tout ça ko évoluer bazobi mapé belé na ba ligné wana notre frère Otaï Kotika biso que son nom repose en paix Guilhem Zoa yepé les sousou vraiment baza ouais belé ba nayemba bango nyo surtout ce que c'est que nayemba frère Mike Kalambai nayemba frère Mike Kalambai ce que ye sali que nayemba ser lombo nayemba parce que bango nyo surtout baza ba yaya na biso liboso na musique o tozo landa bango. Ça fait après combien de temps au bandi makambo oyemba? Bon, ça fait déjà mamboule belé na bandi ko yemba na 2003. 2003 na bandi ko yemba vraiment na kati ya église. Une année après na bandi ko yemba na orchestre. Depuis 2004 c'est des pourceaux à qui? Bon, na yembi na maba orchestre belé orchestre liboso na yemba kezaki ya frère Pichou Awina azana France na PCM Beauté. Frère Pichou Awina ezaki groupe les Rossignols du ciel. Les Rossignols du ciel et bandaki awana paroisse Saint-Paul. De tozalaki. Naza frère catholique toloba. Bon, naza frère ona sambeli pe nazo sambela mingi tant mususu na catholique. Mais naza frère catholique naza frère ona saila kanzambe na yembela kanzambe. Donc likaboto talon nzamba pe singa koza limité te. Kosuka na catholique te. Il faut qu'il y ait partout. Place nyoso to mutaza na posa frère lesa osala musala nzambe. Naza disponible na ya osala. O te frère wana te non. La relation ni nos akalango na ba frère na bino ya ba église catholique pe ba on stuba ko la musique on a Kinshasa. Est-ce que pour me suba ko tuna pourquoi ne pas t'approcher na moi leader morobo et moi mutu moko asala moi combo o diembela e po abimisao. Bon, ce qui kozala on a zala kamema mingi na bango ya liboso makasi eza vraiment mon grand frère propre Paul Nzalio Balenza yende nazalaka na ye mingi na bande ko misusu bayembaka na ye wana neti ba grand frère na ngai Kovo ba Blaise na ndeko misusu lokola leader eza Mama Jojo Jojo Maria yepe donc nazalaka na ye mingi ndeko mususu frère Serge na niveau ya Kitambo ya président ya groupe la joie parfaite yepe na zalaka na mingi vraiment bazamo ebele mususu na sangana na bango tango mususu tozoki déjà na suka masolo na biso diko hardi puis ce programme osa déjà na combien d'albums? Bon naza déjà na album moko Tambola Malembe je crois Kalaté, tant que sorti officiel nango et Rosalema. Mais moi quelques clips et les gars déjà na TV et en plus CD déjà moi audio et c'est bandaki déjà côté comme muke album wana Tambola Malembe bien que album sorti officiel nango eza koya mais nazo préparé pe single mususu oyo Kalaté tant mususu et ko zala déjà na marché. Vous avez un programme, il y a Action de grâce pour ce dimanche 28 janvier. Comment aux sponsor ou comment producteur ou aux fonds propres? Bon, frère Ardiles a un producteur, a un manager, frère Ardiles a un soutien.
azo bunda bunda kaka na muke muke ndenge nzambe azo sunga. Alors concert wana il y a le 28 janvier 2018 et ça concert et action de grâce. Kozong c'est action de grâce na nzambe nenga batela ki biso mbula 2017 a commencé biso 2018. Alors tozozong ça matondo et pas naé. Nazo travaillé en collaboration na le pasteur, le prophète Marien et Bonga. Il nazo travaillé en collaboration Aza Mokambia église les buissons ardents. Le ministère voilà, le ministère buissons ardents. Yende tozo travaillé en collaboration. Voilà, merci Hervé Lola, Babi Hervé Lola Moussala Kitoko, de Kouardi, ce qu'on peut se numéro à contact parce que tu as commis vraiment Nasuka. Numéro de contact est à 089 40 19 333. 00 243 89 40 19 333. Comme Nasuka, un mot, frère Hardy, na oti kedo penza na micro, yo moko la caméra. Na ba internet ni surtout ba ko na biso et lo nini ko bango du profondément de toi et lo nini penza o ko adresser na batunyo surtout bana nzambe o ba ko tala partout à travers le monde, en France, partout. Merci bana nzambe nyoso o bazolanda frère Ardiles en Afrique, na Europe, na Asie, na Amérique, na Océanie, partout na mokili mobimba. Frère Ardiles, frère Nabino Yoyo, aza mosai na nzambe, azoyemba pona lokumu nzambe. Mais frère Nabino oyo bozomona, aza na producteur te, aza na manager te, aza na soutien te. Ba œuvre eza ebele, ba grâce eza ebele, ba don eza ebele, ba talent eza ebele o nzamba pesi. Mais mutu ya kosimba vraiment que musale kende liboso azate. Place ozali, soki nzamba simbio, ki okoki ko soutenir frère Ardiles. Okoki ko produit frère Ardiles, numéro ya contact yango wana na sibino moko bozomona na ba image ndenge nini toza wana bozomona za na séance à répétition tozo répéter pona mingi vraiment na journée à le 28 janvier oyo toza nango awa na avenue Croix-Rouge numéro 5 na église et le ministère Buisson Ardent et sambelaka na salle de fête les miracles. En tout cas nzambe apambola yo esika ozali nazo pesa mbote na ngai na bana nzambe nyonso tu o bazolanda biso na pesi mbote na mama Afrika na pesi mbote na Hervé Lola ye oyo aza mokonza bilili na pesi mbote na bana ya groupe les témoins de Jésus Sauveur Mobimba na pesi mbote na libota eyenga na libota mopembe na libota lopokolo nazomona liboso na nga bo balandaki ngai banoko na nga mibale Freddy Malengo na Ndura Eyanda na petit frère na nga moko Patrick na pesi mbote vraiment mingi na bana Congo nyonso tout. Voilà to comme vraiment Nasuka mais tout ce kanon to kanon nzembo yo Nzambe na ngai na pesa yo nini interpréter ou bien esa chanson na yo moko za interpréter Nzambe na ngai na pesa yo nini. Bon esa na interpréter nzembo wana na sangisi yango na babiloko mususu. OK. Voilà, tozoka bona penza na loyembo oyo. Un grand merci à Hervé Lola, ataka toujours wana, un grand merci na ba fan surtout à la Mama Africa partout à travers le monde. Un grand merci à ma famille, ceux qui nous ont zongi te, to simbara miko to sa musala eza domaine na biso. Bye bye.
mpona kombo na yo Nzambe na nyonso yosali azalaki maladi obikisinga Nzambe Nzambe nanga napesa yo nini esengo mpo ezamba na boye Nzambe na nyonso yosali esangani lelo kokumisa yo Nzambe nanga napesa yo ulakebile kisenti mobimbo yo batelie Nzambe na nyonso yosali beta maboko na beta maboko Nzambe nanga napesa yo nini kolo na nga Nzambe na nyonso yosali mokipo yosali ya mingi ye Nzambe nanga napesa yo nini napesa yo nini Nzambe na nyonso yosali tama mololo ya balongi Nzambe nanga napesa yo nini napesa yo nini Nzambe na nyonso yosali kosa bitumba yolongisinga Nzambe Nzambe nanga napesa yo nini napesa yo nini Nzambe na nyonso yosali ata minyoko Nzambe yosalisinga Nzambe nanga napesa yo ozalesemwa koyemba lelo mpo na yo Nzambe na nyonso Nzambe yosali oyo atambwisa bakoka toye kokumisa yo napesa yo Nzambe oyo alongisa bababa toye koyembela yo Nzambe na nyonso Nzambe oyo yosali asilisa chômage toye kokumisa ye Nzambe nanga napesa yo Nzambe oyo abikisa babeli toye koyembela yo Nzambe na nyonso Nzambe oyo yosali alongaka losambo ya bana toye kokumisa Nzambe nanga napesa yo tikala tatola bozambe na yo Nzambe na nyonso yosali bayubi baza koyemba baza kobina Nzambe nanga napesa yo mpona mosali na mbula mobimba 2017 Nzambe na nyonso mbula yosali 2018 tokumi ya monese Nzambe nanga napesa yo ebele bakufi biso toleki na nini ye Nzambe na nyonso yosali Nzambe yo nde mokeli na nyonso Nzambe nanga napesa yo aconnexion eyembelaka yo Nzambe na nyonso yosali lelo toye kokumisa tole kokumisa yo kotanzola konetola bozambela yo Nzambe tika na ye malabi na natatola bonene yo oza monene oza monene nzambo ya mpadi na nkembo Nzambe na nyonso yosali betama bololo 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 esengo eza mpona Nzambe elonga elonga ezali na Yesu Elonga ezali na Yesu elonga elonga ezali na Yesu Elonga ezali na Yesu elonga ya libota na nga elonga ya mosala na nga Elonga ezali na Yesu yo nde elonga ya mboka Kongo elonga ya basantu nyonso Elonga ezali na Yesu oh bikamwa bikamwa ezali na Yesu Bikamwa ezali na Yesu oh bikamwa ya bomoi na nga bikamwa ya kelasi na nga Bikamwa ezali na Yesu oh bikamwa ya bomoi na nga yango na beti maboko Bikamwa ezali na Yesu oh yeba matondo mingi nkolo Matondo mingi kolo Matondo mingi oh matondo mingi nkolo Matondo mingi kolo Matondo mingi tokasi matondo na nzambo ya za monene Matondo mingi kolo Matondo mingi tokasi matondo na nzambo ya fandi na nkembo Matondo mingi kolo Matondo mingi biso tokasi matondo na nzambo ya za monene Matondo mingi kolo Matondo mingi topesi matondo na nzambo ya za bikamwa Matondo mingi kolo Matondo mingi topesi matondo na nzambo ya bateli biso Matondo mingi kolo Matondo mingi topesi matondo na nzambo ya bombaki biso Matondo mingi kolo Matondo mingi topesi matondo
de la mobimisi moi mono kisimpula Matondomi matondomi gitolo Alevida bina kona Yesu Si vous êtes là, si vous êtes là, si vous êtes là, si vous êtes là, tometela Yesu maboko tometela Yesu maboko Si vous êtes là, oh si vous êtes là, si vous êtes là, oh si vous êtes là, si vous êtes là, tometela Yesu maboko tometela Yesu maboko tominela Yesu mabine